bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Vous voyez que 5 minutes avec César Ngadi parle de l'actualité politique ainsi que d'autres actualités concernant notre pays. Vous voyez que 5 minutes, les alliés émission moko et ça la jugematé et pesaka point de vue te bilonde mutu botalaka biso boye pesaka biso. Qu'est-ce que vous en pensez na sujet oyo? Lobelibino. Lelo, sujet Lelo, Ezali, comme vous pouvez vous en douter, Ezali, disparition toujours, il y a papa Tshisekedi. Si quoi le problème, Ezali, qu'on s'est posé, Ezali, rapatriement, il y a Kornaye, et l'ongwa, Bruxelles, place à Koufeli, et Zonga, na Kisasa. Vous voyez que 5 minutes avec César Ngadi, Totunaka, gauche, Totuni, droite, Tozora Paria Mutute, Binonde Mutu, Bozo Talabiso, Bosa la jugement na Bino. Bato Liboso Totunaki, Balobi que corps ya papa Tshisekedi avant Ezonga Namboka wana bazali mingi bazali ba partisan ya UDPS ezali parti politique oyo papa Tshisekedi yemoko akreaki ba lobby papa Tshisekedi ndenge akei ndenge wana ezali pe age na ye na musala oyo asali po na mboka akazalaki na suka soki dialogue evandi ezali grâce à papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi akei dialogue ba zu solution te. Balobi neti ezalaki en cours et ngaki kokoma pour solution ezouama papa Tshisekedi atiki pour makambo elalate balobi avant corps ya papa Tshisekedi ezonga na Kisasa balela yango na bana Kisasa bamona yango bana IDPS bazana Kisasa bamona yango. Donc il faut pouvoir aimer mama solo au papa Tshisekedi o ya mikufeli ayoki solution te ba memango tina suka. Donc proposition au papa Tshisekedi à Salaki, Félix Tshisekedi a comme premier ministre, il faut pas saler lango parce que bana ya IDPS na batu mususu bopoza musu balobi ekozala anormal que lelo papa Tshisekedi o abanda ki kozala comme bunda abimisela biso ba carton rouge abimiseli biso makambe belé que lelo bamona premier ministre mususu na gouvernement mususu ba yako yambaye ekozala logique te pona bango. Donc balobi que avant corps il y a papa Tshisekedi ezonga na Kisasa, il faut gouvernement oyasika et salama et que ça la plaisir na papa Tshisekedi. Vous voyez que papa Tshisekedi a bunda banda na période de Mobutu pose à l'opposant na période de Mobutu en tout cas ko sakana te so to monde papa Tshisekedi ndenga kufi nanda kuna ina mona bozo mona ke menaka vimoko modeste vimoko normal aza mutu te ke oyo penza bo mona ke neti ba politicien mususu oyo bayiba kambongo me bazwa kambongo belé yeso bo mono zo mona kaza mutu moko azaki na vie moko normal bongo eloko nini ekosala ke bo exaucer vena ete ou bien bo pesa ye neti récompense te na oyo nyoso tout asali na mboka bocha Félix Tshisekedi premier ministre totu na rappel côté mususu wana totu na kina gauche ko totu na droite babi merci koyo makambo politique beaucoup mo sala ngona ba sentiment beaucoup mosala on a état d'âme donc ceux qui mutakufi sikoyo et comme gage moko boye mutakufi et comme sikoyo likamoko boye ceux qui mutakufi bo récompenser na likamo moko boye donc ceux qui mutumo lelo akufi azalaki PDG soka akufi bazui mwana ne bati PDG mutumo azalaki député bazui mwana ne bati député donc et comme ndengwana donc to komi sikoyo ko sakana na mboka. Pourquoi kaka donc neti sikoyo bokomi ko kanga baluka bakanga otage bakanga corps ya papa Tshisekedi aza ko appartenir kaka na IDPST papa Tshisekedi azali mutu ya batu nyoso tout. Pourquoi lelo kaka donc ba profiter na makambo politique pour ba interdire batu tout ba lela papa Tshisekedi batu mususu auto tout mususu balobi mais non IDPS ata balobi ndenge wana balobi ke IDPS ezali famille ya papa Tshisekedi famille ya papa Tshisekedi ezali famille ya Congo Mobimba ba approche ya famille babi non papa Tshisekedi aza famille ya Congo Mobimba te ezali nanu famille Tshisekedi mutu aza na droit ya koloba makambo ya papa Tshisekedi mboka après. Donc siko ndenge bino moka to boyebi ke na 5 minutes to pesaka point de vue na biso to sala jugement te bino nde bozota la biso Bogoloba ezali nini. Donc comme on dit toujours en 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, vos réactions et vos observations sur votre site rdcongoinfo.net. Derrière la caméra, les images sont belles et
d'une clarté, parce que derrière la caméra, c'est vraiment un vrai professionnel. Ce qu'on a le vrai professionnel, pour battre mona a sombi caméra, a commis qu'on filmer na caméra ou a sombi na filmate. Donc derrière la caméra, c'est Eugène Lutoula en direct de Bruxelles. Restez connectés sur RD Congo Info et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bon. RD Congo Info.